Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino na yebi ke bozali ebele à cause de la magazine na bino oyo bolinga pe oyo bo préféra Kinshasa na biso KNB alelo. Remarqué na Kinshasa soki moto atangi na poto pe aye ko luka musala na Kinshasa azalaka na valeur makasi koleka na bato batangi na université ya mboka boyo ka ndenge bakino balo pour prioriser ba diplôme les autres ba pays étrangers zo ya awa ba considérer yango et puis ba déconsidérer oya biso yango ezo sala ke kulu les honnêtes awa hein tozana ba IEC ba inikine ba ista o ils ont formé ba diplôme moko penza mérité l'état na biso na gouvernement enseignement ba meka ko favoriser ba valoriser ba diplôme oyo ezo bima na cité supérieure na biso awa po ba o ba zo mérité ba diplôme wana baza mayele hein pour ba congolais ba génie bazali. D'autre part topé ça peut bato o basala bongo raison mais ça c'est que ba favoriser plus ba diplôme ya étranger par rapport à art. Pourquoi? Parce que selon la réalité, les collègues na biso ba congolais ba batangi ba négliger ba études. Au moins na muto atangi assiste na campus ou soit na institution nini mais à défendre domaine a été. Peut-être français ayebi ko lobate, peut-être dicté ayebi ko komate, biloko mo ndenge wana. Musana pe batangeli ayebi te. Na ba classe au biso to tangi oyo. Na mona kezali ezana eloko mususu te à part complexe. Puisque Congolais ayebi valeur ya muto bazana ye sur place te. Congolais aza plus na posa apé sa valeur na muto yo aza libanda donc Congolais na mboka na ye moko aza na valeur te. Congolais na mboka na ye moko ayebi komi pe sa valeur te. Donc ça juste là complexe. Magazine na bino eluki eyeba soki tenue de ville ezalaka nini pe balataka yango esika nini. Tenue de ville ça dépend de l'endroit où vous allez. Donc, peut-être vous allez voir un responsable ou un ministre par exemple. Vous devrez vous habiller dans la tenue de ville. Et alors, tenue de ville, et ça te rend responsable. Les ça vraiment que non, c'est un monsieur Oyo. Zana respect non ya nzoto na ye et puis institution mingi et comment ko senga ko singeli mutu ala ta tenue de ville tenue o ela tama chaque moment que tu es en ville na moment ozo que nous kota na ba bureau o ebi ke ba cadre bazali parce que ici il y a des administrations il y a l'état mingi vandi alors tenue de ville les tenue moko ya rolata en na moment oza na ville il y a des tenues appropriées à rolata na kati ya ville. Et puis, il y a des tenues appropriées au Yakolata, dans un moment où il dit qu'il y a un bureau où il y a des responsables de cadre. Neti administration na biso na Congo, et c'est une tenue de ville, ils ont na ba moment nango ba circonstances nango neti mariage, tango zobala, ozo kende pa ba bokilo, et c'est une kaka tenue de ville. Okendo kutana mokonzi moko boye ministre premier ministre na bureau moko boye donc ana mboka ambiso senga tenue de ville pour soko tie fashion jean body na ba ministère ebele donc ba okotsa na bango yote ndet biso na Congo faut costume à costume chemise à chemise cravate à cravate pantalon aux à l'aise partout au Kenya et pas ministre et pas na présidentielle à Tozobala il faut yango tenue de la ville ils ont la place dans balatela yango ils ont toujours côté comme côté kana zandu na côté ma calme tenue de la ville ça n'a pas de sens tenue de la ville faut la ta place sur que manifestation bien invitation bien OK place mo ba considérer au mutu parce que habillement et la sapé ngozali
Bouti kolanda bongo réaction ya bakinois na micro ya KNB na Italie tenue de la ville bakinois ba réagir biso na KNB to kopesa mingi conseil na bakinois que tenue de la ville vraiment et le komoro boya bien puisque ce que vous en tenue de la ville ozala na limité na manifestation nyo surtout ba ko bengisa yo pour bakinois ba se ba comprendre que non qui chasse l'équipe partout. Abazi, consultant en communication, a expliqué entre audience na couverture nini est important pour un annonceur. Notion de couverture, notion de audience pour un annonceur, qu'est-ce qui est important? Il faut expliquer d'abord couverture médiatique, n'est-ce pas? C'est aussi bon pour un annonceur. Mais l'annonceur vient plus là où il y a de l'audience. Pourquoi? Parce que pour un annonceur, il a besoin que le message et les cas, il veut toucher le plus grand nombre de gens, le grand public. Alors, couverture, on peut avoir une couverture géographique d'une zone géographique donnée, mais ce qui importe pour un annonceur, est-ce que couverture wana, ça peut permettre à ce que le message, ce qui est l'équipe, dans un média quelconque, par exemple, la couverture, une large couverture par rapport à une zone géographique, et atteindre cible naïe. Gros exemple, il y a télévision CCTV chinois où ils ont sur satellite et ils ont une grande couverture mondiale d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais surtout dans la ville à Kinshasa, ce n'est pas une télévision qui a une grande audience. Donc faire diffuser son message dans une télévision comme celle-là, c'est bon et que nous couvrir une grande zone géographique, mais le message ne va peut-être pas atteindre la cible parce qu'elle n'a pas une grande audience. Mais heureusement, programme local à KNB, n'est-ce pas? Oyo, ils ont mettre à partir avec la Kinshasa, qui n'a peut-être pas la même couverture que chaîne de télévision de tantôt, mais en termes d'audience, un message qui passe dans KNB a plus de chances d'atteindre un grand nombre de public. D'où un annonceur, quand il veut prendre la décision, il y a quelqu'un produit des marques dans un média quelconque, il est obligé à tenir compte d'un facteur d'audience plutôt que d'un facteur couverture. Mais il y a aussi des médias qui ont ces deux tendances en eux. Il y a des médias qui ont une grande couverture et une grande audience. Donc, la télévision locale, la télévision étrangère, la TV5, n'est-ce pas? La télévision locale, la Euronews. Ils ont la télévision où ils ont la grande couverture et puis ils ont la grande audience. Mais ce qui importe plus pour un annonceur, c'est l'audience. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les annonceurs peuvent même tester l'audience d'un programme d'une télévision à travers outils locaux, audimètre, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile, tout le monde a la télévision qui tient ça. Nous tout le programme n'a pas le plus suivi, télévision n'a pas mais on a du mal à vérifier tes voilà. Mais au moins on a un bloc local à KNB justement, comme indicateur ni négocier que ils ont une audience. Quand un reportage par exemple à l'Ekisaka, tu vois, c'est relayé par l'opinion. Au que le slogan concept donc c'est en ce moment là que l'annonceur est beaucoup plus prudent. Il faut que nous placer produit dans la place parce que ils ont une audience makasi, n'est-ce pas? Et puis dans la ville à Kinshasa, ils ont recouvert quand même une grande zone, une grande partie de la ville à Kinshasa à travers plan média, n'est-ce pas? Donc les annonceurs ne peuvent que venir là où ils savent que on a d'abord l'audience. Si la couverture s'ajoute, tant mieux. Mais ce qui importe d'abord pour un annonceur, c'est l'audience. Receveur ya ba taxi bis ba koma côté ka ba place na bango alors que ba autorité ba pekisa bango côté le mana ba porteur boyo ka ndenge ba kino ba dénoncer comportement yango. Faire musana bango bazo ko tika ba place ba oela ba 500 francs bazo tika place na bango en tout cas ils ont mabe makas en plus c'est tandi pe ba accident ebele omoni soka jembe na sima koi moi bazo benga bandiko na ba recevoir bazo vana na sima ils ont pesa en tout cas image ya mabe na katamboka en tout cas ba kanga bango ba pini ba recevoir wana ba pena ba risque ebele ne ba tele marawana
à cas de moutou comme ça, les qui m'ont pensé tout y est à quel moment sur place. C'est pas normal. En tout cas, l'État m'a condamné sur la solution. Sera kangi porte na simadi embeli. Bongo ba roulage ta ba monde ba eloni ba sala. Fa l'État telema na Kambouana. Ministre à transport yende mtako telema na Kambouana. Ayebisa bango na ba roulage so amoni bongo fimbo continuer pour que les alaka bongo tangu les pères à côté qui système à fimbo fimbo mais ce qu'on continue c'est un esprit de vie pour na ba receveur ne ba diembelara ezabe eloko wana zo utana pa ba chauffeur ba niko sola bien tena ba receveur ton receveur azobwila tant boluka mambwengi ne ba benga mbwengi tant ozimbwengi et pas repartager na petit ozana elem ça moi si bazana bana yo zo receveur au final ko tambongi olongole bien te yango etina receveur azo place oyaye abomba pourtant o chauffeur a pese na wana zui abakiti et ça lié bien le ba chauffeur ne bomba ba ko éduquer ba receveur na bon ba usager ya ba transport en commun na Kinshasa ba interpeller ba propriétaire ya ba taxi bus pour un nombre exagéré ya ba ban oyo ba commande et permettre ka batu ba vendre aisément. Moni au compte à transport musubo mona osé tout fait au kangami makolo pasi du fait que zo kitabo comme landa ko comme kanzo te comme mal à l'aise peut-être pour ko bela kana ninya nozo futa mbona il faut quand même à l'aise na kacha transport pa biso tozo matra transport notre débat DC7 au moins na ba moko to vendre ko 5 personnes 6 personnes tozo kangama makolo moyen autrement sala ezo sala te tozo baté so kindenge nini pa biso yé asika ça bien mais yende belé tout le monde a des DC7. Tout ça a facilité comme à biso à l'État et ma biso ndenga bien pour tous abattre. Tu es pas vivre na biso et ça peut biso pas mal à l'aise. Tu vois là, le final ba 5 6 na ban et ça bien té. Na makambo mituka na mona penza bazo ngo penza au sérieuté. Tango zokota na kombi. Liboso ezalaki 4 bans. Hein? Sikoy ba comme 5 bans, 6 bans, même 7. Ils sont tous autant la transport micronios tous sont matatoki. Mususu ebele comme 7. Donc ce qu'on vend na ban, ba genou passe. Akola ki sapota moko na zoka a. Ba moko na libende na vandi boye, genou et tout ani na nini. Na libende ya ban na zoki. Donc batale la biso likambo et tous souffrir pour na transport. Tout le monde a esprit de vie. Tout le monde a transport et ça na baba. Ce qui baba ezate na ba DC7 na ba nini ya se concentrer, il faut ba luka kiti ba remplacer place ya nini ya ebonga baba wana ezo permettre ata mukete. Poko kuta DC7 mususu bien ya se mususu ole ya 4 ba ba 5 ba. So to koti to vandi tozali trop serré. So l'état tali les Kambouana peut-être ça c'est cause là to bando vanda très bien na kimanyoso. Premièrement par responsabilité ça partagée parce que mituka wana tango utaka libanda ya mboka tango yaka na baban wana te yaka déjà na bakiti. Alors par rapport à ba patron bazali ba kolo mituka bangonde ba longola pour que ba remplacer on a baban pour que recette na bango ezala plus. Alors maintenant biso ba client te lo tomber victime. Parce que ça la mituka mususu soki au mati au lokuta 7 bons de forme mususu au kuta 8 bons. Alors condition ko vanda bat bazo de la trop dérangé. Prévenez que lobby na tout d'abord victime na même problème na vana qui na ban de la juste na ma chauffeur. Donc moins ceux qui boselika secousse mukie ozo souffrir déjà là bas genou. Balandi ba kina ndenge ba lobby biso na kanbe to ko senga kana ba kolo bus ba taxi bus pena ba chauffeur bo tenir compte ya ba client parce que bazo futa mbon na bango ndenge ba osere ba ban la ba kitwana za bien té en cas ya frein brusque mabe koro ya na sima kin et l'équipe partout. Kinshasa po ezalaka kaka na KNB kanga photo seka mokepe buka kingo tina photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB ko posta na ko aimer page te. KNB proposé bino ambiance ya Kinshasa après qualification ya ba Léopard na quart de finale ya CHAN Rwanda 2016. Ninge to poli mais to za qualifié alors les dernier match. Donc, il y a la phase à quart de finale.
Donc topesa toujours baathlète na biso courage makasi. Donc tobakisa susu un plus mankaki po tomona titre objectif na biso na Léopard ezali tomona final totombola encore deuxième coupe likolo. Donc topesa bango courage na coach Benge musala kitoko. Donc bajoueur pe moral ezala bien po tokoti siko na kati ya Sombele Souka Bisanga. Et les matchs sans enjeu, c'est bien parce que nous étions déjà qualifiés. Et puis nous savons qu'il y avait des joueurs dans le match passé, besoin de des cartons jaunes. Moi je pense que l'entraîneur a compris qu'il faut conserver les joueurs de façon que nous préparer tout mettre derrière quart de finale. Sont tellement bonnes. Pour déjà règle du jeu et Sengi Bongo. Toko Pola, tout comme Toko gagné. Contrairement à Congolais Moussous Ndenge Bazoloba, coach Ibenge a sali classement mabe, Toko découragé était na minute. Bisonyoso, eza makambo ka topé chance. Les ali match match Moudou soya pour gagner. Bon pour na biso, il y a qui match moko sans enjeu. Malgré cela, il fallait qu'on soit à point pour se maintenir dans la position. Mais il est arrivé. Alors bon peut bêter, ngala monde m'a bêté parce que quand Libenga a sélectionné 23, donc il a sélectionné les meilleurs. Donc il faudrait pas taper parce que match alors match moko ata au B6 mabé il y a qui dans mon côté mon côté. On a vraiment na zoé batté pour la nini to pour passer Cameroun selon jeu encore linga ko kana linga ko na bisoté. Mais na zota jeu za na terrain na ba jouer tout ya sika. Pour ni benga longoli équipe de base ati équipe wana. Na yo mito pour ni ba jeu wana ba blo ne pour ça vite na na longolo ça vite blo na o changera ba blo ba jouer pam pam boy. Benga tika blo wa boy, tika blo wa boy. Bakino abapesi ba avis na bango par rapport ya prochain adversaire ya ba Léopard na CHAN Rwanda 2016. Le Rwanda n'est pas un foudre de guerre. Rwanda za comme pays nyonso etigali. Toko beta na Rwanda et nous allons gagner le Rwanda. Parce que même à un pays organisateur, ceux qui ont imposé au beti au gagner. Je ne pense pas que Rwanda za foudre de guerre. Rwanda za comme Brazzaville, comme l'Angola, comme l'Éthiopie. Donc Rwanda za super équipe dans le Congo, RDC Kubanga. Bangonde babanga RDC. Parce que RDC devant ba match où ils avaient prévu bongo RDC toujours gagnant. Alors prochain match na biso do pour nga tant que Congolais, na moni qualification ça pour Rwanda to beta pété. To beta pété ba tika ba intimidation pour organisateur mais to gagner sur le plan technique et le plan physique. Tcha Rwanda to zala certifié parce que to ebe équipe nationale beta parce que to ba joueur na biso ba elle nationale se betité ba joueur rebelle to peut sur par exemple ba carton ma sous. À part ça, maintenant c'est un entraîneur lié na biso zo boité 3 autres tourner bien té à mon façon revoir. Rwanda, c'est pas vraiment une équipe où il s'absorbe pas si. Pays organisateur, mais tu as la compétition, c'est pas tout pays organisateur va couper. Autre chose, baboy, bango on peut y aller que non, ceux qui politent au bête en Rwanda, on va y aller. Na Kinshasa, musique dite chrétienne et quand il sait ben makasi netika ka musique ya mokili. Boyo ka ndenge bakino ba réagir. Non la peine Nzambe ba ndaki ko kumisa ye na ndenge nyoso. Na bakati na l'église, il faut ba inscrimer réseau bête, il faut to louer Nzambe na ndenge nyoso ko binela Nzambe za mabete monde pezo évoluer. Ah sera kala peza la ndenge na bango mbe na momo pe monde évoluer. Faut pe to kumisa Nzambe pe na ndenge monde zo senga. La musique Charles Mombaya bano beta ezate na ndenge o lelo sikola minute to komo ba. C'est sûr tous au monde qui non ba comme na ba 6 mois ba danse penso au monde qui non kata fumba pa robina ne kata fumba na kata église. C'est-à-dire quoi, le gars kaka bande comme sous-sous ba ezan ndenge monde ngo ezo se développer na na kola muka makambo ezo mata. Alors c'est ça que ezo senga musique pe et comme na niveau monde wana. So moni Michel Regis Mora Betsi chanson moro générique ya makasi. Donc tout le monde va côté à gauche à droite cité. Bezoloba. Ezan na Mira Jericho et Koyaka. Quoi na louange. Donc moi louange na biso lelo échanger. Donc moni ba pasteur mingi, ba monsieur chrétien mingi lelo oyo ba changer façon na bango ya eyembeli.
eza nango eloko kamwa te même nzambe moko alobaki yango déjà na ntango asuka omona makambo ebanda osalama ebele bato baraporte kaka kombo kaka identité ya nzambe na kati na bango me banda osala makambo na bango na ndenge na bango banda olata na ndenge na bango banda kolia na ndenge na bango me na misu kaka bomonaka ke baza bachrétien. C'est pour dire seulement que eza temps ya fin eza nango eloko ya komona yango gravité eza nango normal mpo eza ntango asuka. esalaka baartiste oyo batangaka musique na ina baévoluaka te na carrière na bango boyoka ndenge bango moko balobi. KNB tokiti awa na ina tosolola na baétudiant mpe baprofesseur bayose biso eloko nini esalaka ke baartiste ya musicien oyo babima awa na ina oyo batangaka vraiment musique basalaka succès te par rapport a baoyo batangela musique te. Nous biso bato tosala musique tozotangela ngo classe. Mais vraiment d'abord la musique, ils allaient en makila. Et puis on a trouvé que non, on a la chose. Pourquoi pas tout en classe, pourquoi pas tout bakisa une de plus dans ce qu'on a. C'est pourquoi on vient pour ajouter à l'INA. C'est pas aussi interdit naba oyo. Ba monique non, ils n'ont pas le temps de faire l'INA et de passer de rendement la carrière na bango et tout et tout. Ce qui balobi et si maraté c'est trop dit. Et Simbara, parce que la majorité à Bayembi, au monde même dans l'orchestre profane, même chrétien, la majorité bah où taper na Ina. Ina et plus Arabiso, bah fondement solide. Et ça ici, ils a beaucoup plus bah technique et classique. Comment au Kiko s'en sortir donc Ina et plus Arabiso ma papouille à s'envoler. Surtout il dit que batunio soit bimagana Ina, bazanga raté, bazanga siga ya robetate, tout est bazanga musala au salate. Évidemment. Ah, on a 3 départements, donc c'est-à-dire que dans un département il y a interprétation, on a un instrument, puis ils amènent un instrument. Nous un compositeur, donc il y a commis à salir arrangement ou un euro dans l'ombre. Et puis tout un chercheur, qui va recherche sur la musique traditionnelle, et puis tout le monde toujours un anonymat. Alors peut-être bino dans le sens où bozoloba ils allaient interprète mais c'est que non il n'a de forme à faire des tétés on est local bosso il n'a forme à faire des tétés que nous sommes ici il faut que nécessairement il m'a comme faire des tétés mais la plupart ya bateau yo babimarana ina baza mingi o babengaka na ba orchestre ba héros dans l'ombre c'est-à-dire que abimina ina na connaissance na yé et travail na où ya do sala ngo sans que peut-être batu ba yeba akoko za tamu sabeta kana clavier synthétiseur tout tabeta guitare tout tabeta violon litingai mais batu ba monaka plus ba chanteur awa na ina to ya kapoto apprendre ça dépend ya mutuye moko ceux qui souhaitent assidisi ko apprendre ou soit alingi ko comme vedette wana est dépendant na mutuye moko netinga naza chanteuse Natangi awa na ina, na silisi awa na ina, et puis on m'a engagé comme professeur de chant. Et puis, ba place mususu, oyo na beta, oyo pe na leka, batu mususu pe ba yebinga. Eza na ba musicien mususu pe ba komi ba vedette, peut-être non pe ba leki wana te. Mais jamais na leka na TV, jamais na leka na ba radio, pona lo ba kenga na leki boyo na sali boyo. Donc vedettaria et dépendaka na mutuye moko. Bambula pona yoe. Na kota l'hôpital pona yo go bende bayambanda holowe namoni babasi pona yo. Merci na confiance et fidélité au bozo continuer ko pesa na magazine na bino oyo bolingaka mingi Kinshasa na biso ya lelo e komi na suka pe to présenter yango na boulevard du 30 juin. Vous allez toujours branché et connecté, mais vous voyez que Kinshasa et l'équipe partout. Allez, kumanga motema moto yaya